Nazo benga manandeko kombo ya ndeko Gedeon Nyimbwe. Ntoza précisément awa na quartier Mitendi na commune Monga Fula. Toza na makasi komona façon mboka na biso ezana kotambola. Toza na problème moko ya ndeko na biso papa ladi. Oya autobungisa mwana ezaba mikolebele mwana mwana na raté. Mais le papa a décidé pour mon réalité compte tenu ya mwana yo abungi. Mais tozo kama papa a décidé à comité dans la police akenda ko funda na sens que tozo réalité concernant problème mwana ya bungi. Tozo regretter tozo ba état de droit na kati ya mboka Congo. Tozo comprendre que ezana bato bazana kati ya ko bunisa état de droit na mboka na biso Congo po to na réalité te na mboka. Mokonzi mboka zana ko bunda po to na éclaircissement mais ezana bato mususu bazana ko bebisa o mokonzi mboka zuri ko sala. Ba komi na niveau ya la police na quartier Mitendi bazo boye ko bimisa. Papa bipai wapi bayebina kobungisa mwana ya papa na biso ladi. Merci beaucoup ya ngonde maloba na yebina koloba yango na compte tenu ya likambo bosunga biso bandeko vraiment bosunga toyebi capacité na bino kombo na nga papa ladi tozana Mitendi wana Mitendi na quartier Maonda na commune na Monga Fula likambo ekomeli ngai nabungisaki mwana voisin na ngai ayibela ngai mwana akenda na mwana na niveau ya Kingasani. Alors kuna nakenda tosamba makambu tosambaka kuna batindi dossier na parquet. Dossier tango ekomi na parquet, magistrat ya parquet ya grande instance ya Njili abimisa ba mama wana akimisa bango. Bafuta ye mbongo akimisa ba mama wana. Alors namoni ke na landeli dossier nazokoka lisu te. Yango na yaki su na dossier awa na niveau ya Mitendi awa. Na niveau ya Mitendi awa place bayibelaki mwana. Parce que mwana bayibelaki na niveau ya Mitendi. Na bandaye kolongwa Mitendi tina ke kosambaka na niveau ya Kingasani. Alors ngai na lembi mbongo esili ngai. Na monike moyena sa susezate bino bo sunga ngai parce que justice oyo président zoloba toke na état de droit. Mais un magistrat amoni plaignate. Comment se fait-il magistrat ko yiko bimisa ba accusé abimisi bango libanda. Mwana wana abungaki mama na ye. Lokola asalaka coopération ya koteka bana aitilizaka bana na ye aitilizaki mwana na ye wana oya mwasi ayeti na kata lupango place ngai na vandaka azui mwana akei na ye. Alors mama wana akosi ngai alobi ke no ngana ke koluka mwa bana wana kokende mama wana depuis le 9 mwana wana sala événement le 10 mama wana akima ti lelo mama wana amona na kalisusu te mwana oya ngaza na âge ya 7 ans mwana oyo ba utilizaki akina âge ya 11 ans. Alors nazo senga na bakonza mboka pona likambu oyo eza likambu moko vraiment eza complexe pona ngai na yoka aka baloba ke bayiba bana me bayibi oyo ngai moko na lala kalisu pongi te pongi komela ngai pasi yango nazo senga na bino bakonzi bolandela ngai likambu oyo parce que bolobi ke toke na état de droit ngo ezali wapi oyo tozomona magistrat amoni plaignate abimisi ba mama wana na droit ni na ko bimisila bango ngai na ba mama wana to salaka na bango PV ya confrontation basinaka dans 2 jours mwana nga ko monana. Est-ce que magistrat wana amonaka PV ya confrontation wana te amonaka PV wana mais andimi malégance oyo basalaki azwa mbongo po akimisa ba mama wana akimisa bango. Alors yango wana ngai nazo senga na bino bakonzi bosunga ngai parce que papa oyo kolo mwasi wana tokangiye aza awa na niveau ya Mitendi. Alors papa wana abimisela biso sika mwasi na ye azali parce que bana nyoso azalaki na bango na maboko bazali su na maboko na yete akenda ko kozongisa bango na maboko ya mwasi na ye. Papa wana zondima te place mwasi na ye azali ye ayebi esika mwasi na ye azali bazali na complicité ya famille ya mwasi na ye bazali bambombo bati bola bati ba ngalula bango nyonso bazali na clique moko bateka bana ya batu tango ngana yaka na Kingasani pona kene ko récupérer mwana na ngai bazozwa mwana na ngai bazobomba ye na se ya mbetu mwana ya bango azo témoigner bien alobi ke no tango boyaka na yoka ka mungongo na yo papa ladi tala olata ka boye mwasi na yo alata ka boye mukololo bana mama ke tokotikanga na soma cigarette mwana wana kata ndako azo yoka mwana oya ngai tango ayoka na libanda ko nazoka neti mungongo ya papa. Alors mbombo akeko kotsa mwana wana na se ya mbeto alobi wana za papa na bino te wana za liba kuluna na basoda soko bimili banda bakokanga yo bakoboma yo ale bazwi mwana ba intimide bakoti ya se ya mbeto ambe mitatu zola na bango na kata ndaku wana bazo bomba mwana nga na se ya mbeto babi misaka ye ba 3h du matin
koya kokota ye na ba 4h du matin koya kokota ye na ba 23h avant bakota ye bazo boma torche ndako mobimba bomba mwinda wana mwasi nanga soka lali wana mwaya mona ezate okomona bazui bana wana ba 23h bakoti bango na ndaku bazui bango bakoti bango na chambre soto komi 4h du matin babimisi bana wana biso tozo telengana kana kingasana wana masina kaka tozo telengana ka pamba totikale komona mwana te toyebi te condition nini oyo bakangeli ngai mwana bakangi ye pourquoi bazo retenir jusqu'à présent lelo 3 mois depuis le 9 juillet ti lelo 3 mois yango ekoki mwana amona ate en tout cas na sengi na bino bakonzi bosunga ngai na landela dossier oyo tina suka mwana na ngai naza na posa na mwana na ngai naza na posa na mwana na ngai bisika nyonso bango batie mwana nga amonana mwana ngai amonana ti lelo mwana nga zo mwana te yango na sengi na bino bakonzi vraiment bosunga ngai bango bazolo ba justice oza justice la biso likuwa toza baluba bokokoka biso te d'ailleurs ngai naza muta famille présidentielle bino bokena ngai wapi do yango na sengi na bino bakonzi etant que état de droit oyo mokonzi asengi état de droit oyo musala nango esalama ngai nazo senga na bino bakonzi bolandela ngai dossier oyo ya mwana oyo amonana naza na posa na récupérer mwana ngai na suki wana pena Papa André Maboke toza commune ya Mongafula eza problème moko tokolaki awa voisin na ngai bayibaki mwana ça fait 3 mois déjà ya ndambo déjà yango bato bayibaki bana wana mwana wana bavanda na Kingasani tokende kosala enquête bakangi bato wana na ngai moko nakendaki tikunda na direction ya Kingasani na la police bakangi bango vu que voisin na ngai azali na makoki te hein intervalle il y a 2 jours magistrat a libéré bato bayibaki mwana wana bapesi bango 200 000 francs congolais hein bapesi bango 200 000 francs congolais ba libéré bato wana bakei mais moi mobali ya mwasi wana déjà c'est akangami déjà alors elonga na kosenga na bakonza mboka pona nga zo senga boye vu que mokonzi mboka alobaki tolanda état de droit tozolona mbongo totia liboso te mais état de droit soki tosi mbongo totia liboso état de droit eza te oyo biso tozomona oyo eza susu état de droit te ekomi problème ya mbongo sikoyo papa oyo voisin na nga abungisi mwana porte disparaît kozanga mbongo moye mwana monana eza te alors tokosenga na mokonzi papa Félix Fati Beton yokela biso mawa ne fiske mwana wana amonana po oyo tozomona biso tozala makoki te mwana na amonana comme ça bongo toyebi te merci biso tokopesa yo po toza biso makoki te tozala likama mwana biso ya bien papa tozonyokama malamu tolia te mwana biso azala 9 mois pamba te papa soki mwana na mwana nite papa akufa ngana seli liwa akende musika sima nzete te bango bazwaki mwana bango baintiliza mwana bango pake yibilaka bango bana bakende kotekaka po baliaka na famille na bango kolo mwana azolela butu moi solution moko ezate leta na biso lele koma nini mutu oyo azana mbongo na ye na maboko tango akapesi ye falala ne la dossier ndenge ezali akomi pesa na mutu oyo alesi ye mbongo ba président mboka na biso toyeba te soki bazomona te toyebi te ba ministre ya bazo nanu bango bato bazaka soki na ba frontière ba place na bazalaka bango tango bazo mata mwana bato na fion bala na ba identité mwana wana te hein fo bala ni la ba identité ya bana oyo basoko yibaka bazo mata na bango na ba fion sans contrôle hein eza malamu te balani la problème wana po miyibi abane komie belé para bota mwana ye tanga bota ki mwana ye famille wana contribuer ki ne loko moko te hein ba bénéfice na bana bato ba soki ba luba ngo soki ba wuti wapi to yeba te ba luba ba lekisi mingi na Congo ba lekisi ko yiba bana so muta yibi mwana olaneli kaka muluba muta yibi mwana olaneli kaka muluba pona nini bazwa solution ya problème wana ngote ba kombona Mama Mama Kari. Mama Kari, atu za komini. Komini ya Mongafula. Ukamia komini. Babaiba nga mwana panda 3 mois ngo. Mobaiba kilo ndeni.
nabimaka ngosa kwanga natiki bana ngana ndako kandi natika bango ali voisin na ngai atindi mwana na ye ya 11 ans aye na ndako akuta bana bazali misatu ameki na wa liboso nani Francis toketika ngai tokezwa gao Francis binga na okena ngate kunezaka musika ameki so wa mukie wa landi o mususu wana yake okena yepe aboy nde ayekozwa o wana 3e aussi nde amemaki ye baki kozwa bagao bande bakinga kozwa bagao ti lelo bamona na te pendant 3 mois yango mais bango sikoyo toyaki komona mwana wana tokenda okangi na Kasangulu toyaki na ye atémoigner ke mama leki na ye mutu atindaki ayiba mwana ntango ayibi mwana ake kotika ye na Kingasani epa bakoko na ye atiki epa bakoko na ye babomba bango biso toye kolanda bazobomba bango na sambeto balobaka bana baza te jeto akomi wana te bamona mpe jetu te bazokosaka biso kaka o toluka bana nyonso mibale babungi tozoluka mpe bana ti eyekosalaka nzambe ayekosala toye koretrouve jetu wana na Kasangulu nde jetu ayekobimisa verite le toyekini na société na biso awa nde ayekoloba ke batindaka ye na mama leki na bango po ayiba mwana amimene na Kingasani epa bakoko na bango nde toyekoke kuna bakangaki mama na ye bakangi koko na ye bakangaka na ye jetu bakoti bango na ba ni société na bango kuna bayekotinda bango na parquet bayekofuta mbongo babimisi bango po biso to bande kozala makoki ya kolandela bango te babimisi bango mwana na place bateki na jugement d'enfant kuna balandeli mwana na su baye obimisa ye donc totikali ka bongo nde tomoni moye te toyekozwa ye mobali tozotuna mobali o nga na mona mwasi te tokutanaka pe te tolandela ngo kaka na ndenga bongo akoya na banganga na ye bazosala mona na apete azoya na banganga aya na nganga liboso na ndako esimbi te ayesi komema papa na nganga mosusu esimbi nango mpe kaka te yango tomoni ke eleki ntango naye kokende pa pase na biso nde yebisingake bofunda bango lisusu nde toyeki kokangisa mobali nde aza na la polisi. Nazali chef coutumier ya clan Mvulanene na cité Millennium, commune de Mongafula et chef de groupement Kimvula. Problème ya papa oyo akomela kinga na ndako ayebisinga problème ya mwana na ye ke bayibi mwana. Vraiment makambo biso to yebeli yango na centre ville nde salemaka. Mais pas na biso awa, c'est ma toute première fois na yoka likambo wana. To yebi ke chef de l'état alobi na biso nyonso ke problème nyonso justice tout droit azola kisande justice problème nyonso justice tolingi justice ezala na sembo justice ezala na droiture voisin na ye ayibi mwana ke na ye na Kingasani ye moko asali banquête bakei balandi tina Kingasani wana bake komona lupango mama wana yibaki mwana bazui mama wana batie na la police ake na parquet inspecteur à instruire dossier convenablement et comme na maboko magistrat azui mbongo a libérer mwana et a libérer bateau bakangaki bazongi lisusu bakangi mwana ake na parquet mwana témoigner bazui mwana bake na tribunal de paix pour enfants et que kuna bazui mwana batie kuna et puis un certain temps mwana limwe mais entre temps mwana papoyo a monanité siko tokoloba nini pona justice nakanisi président de la république ya kolanda biso pona makamba magistrat ba comment ça là est-ce que c'est normal vraiment babiloko marque wana do magistrat ba pesio dossier et puis dossier au libérer batuwana au zimbongo na yo au libérer batuwana ce n'est pas normal dossier ezali oyo zali okoki kote la moto pour libérer ezali mais dossier ezali ke muto oyo muto abungi amonanité bazona no mwana magistrat wana bunga ya ko libérer muto le kola toza en état de droit vraiment tokende tout droit ndenge mokonza mboka lobby to landela batu mingi bazosala ka ba défaut ezaka ka bakonzi
eza kaka bakonzi po amoni kaza na mbongo ebele ye azomona bato mosusu lokola ba papier lokola ba mbwa donc c'est pourquoi il faut basala de n'importe quoi mais non tolingi ke lokola wana asali magistrat toyebi ke oui baninga pe baza ba magistrat biso na Kikongo balobi imbwa imbuluka nsuli mosi mais en tout cas oyo baza tout droit bazali ndenge mokonza mboka lobi oyo baza tout droit bazali lokola toza na état de droit tolingi mwana wana monana donc vraiment malikambo wana biso totikali nango mais tosengi ke mwana wana amonana donc vraiment la police na biso mwana mobali ya mama wana azali na la police awa ya Mitendi lokola azali na la police ya Mitendi soki akimi auditorat militaire ekolanda donc il faut ba yeba mutu akimisi